Na komba nzambe tata mwana pe molimo mosantu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, balandenga wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Tokute na bino lisusu na cadre ya ba émission les analyses spirituelles autre sala ya la kabino mokolo na mokolo. Ndenge tolobaka yango émission les analyses spirituelles tout ça yango na sentiment tout ça la yango na plaisanterie tout ça la yango po yo sepelate tout ça la yango po ete nzambe sepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo nanga inde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata ba mama oyo nzambe abongiselaki biso moyen tozwa yango ekozala te parce que tosepelisi ete tosali baposa na biso tosali baposa ya banzoto na biso e nzambe akosepela na biso te pe oyo ye abongiselaki biso tokozwa yango te batata ba mama. Ndenge tokolobaka ntango nyonso émission les analyses spirituelles tosala yango na nzela na banzela misato banzembo na biso ekopesaka biso mayele mikanda ya lingomba ekopesaka pe biso mayele ya koyeba posa ya nzambe pe maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kyanga oyo ayokaka message ya tata Simon Kimbangu Kyanga ni mikolo nyonso oyo ameditaka na ba message wana koluka kososola ya solo papa lobi nini oyo pe ayokaka banzembo na biso mikolo nyonso oyo pe alukaka ayeba banzembo na biso elobi nini oyo pe atangaka mikanda ya lingomba mikolo nyonso oyo pe alukaka a comprendre mabomba minini ezali na mikanda ya lingomba oyo par rapport ya ba message oyo papa Simon Kimbangu Kyanga ni akopesaka na biso tango nyonso pe ba avertissement ba orientation oyo ba voilà balakisaki epai na biso oyo nyonso amipesaka na makambo wana. Je crois que po akwesama na mobeko ya lingomba po ete abungisama po ete akota na nzela ya soloka ezali pasi et surtout encore papa batei biso balakisi biso makambo basosolisi biso et balakisi biso sagesse na bonzambe oyo ezali ko permettre biso ya koyeba kokabola mabe na malamu oyo nyonso azwaki ba enseignement epai ya banvola misato au sérieux oyo nyonso pe azali kozwa makambo oyo tata Simon Kimbangu Kyanga ni azali kote ya biso oyo nyonso azali kozwa yango au sérieux. Je crois que batata ba maman nde tokosala fondation ya église Kimbongise nde bazali batu oyo tata Simon Kimbangu Kyanga ni azali na posa na bango pe bazali batu oyo tata Diangenda alobaki ete bakosala na tata Simon Kimbangu mikolo mizali koya batata ba maman tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso ndenge kozalaka omeseni na kati na émission les analyses spirituelles ba émission na biso tozali kosala tozali koloba yango tango nyonso posa na biso ezali tozonga na makolo ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kyanga ni posa na biso ezali tozonga na identité na biso bakimbongiste posa na biso ezali ete tosala oyo bapapa batikaki yango bozali komona tozali kosala répétition ya ba émission tozali ko multiplier ba émission pona koteya kolakisa na bino ete nzela oyo ya tata Simon Kimbangu ndenge bapapa bateyaki biso yango ezali nzela ya suka soki tobebisi nzela mosusu ezali te parce que génération oyo ezali génération ya suka yango tozali komeka kosala ba émission tango nyonso pona koluka ndenge nini tokoki ko accompagner mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kyanga ni na mosala oyo azali kosala ya botongi na mosala oyo azali kosala ya koteya biso tango nyonso po ete misala na biso ezala accompagner na bizaleli na biso misala na biso ezala accompagner na mibeko misala na biso pe ezala accompagner na bolingo wana toko compléter ba principe misato oyo bamvola batikelaki biso bolingo mibeko pe misala
batata ba maman sujet na biso ya mokomwa lelo ezali nini ndenge tolobaki toko multiplier ba émission mikolo oyo na oyo etali ndenge nini tokoki ko protéger doctrine na biso. Comment protéger la doctrine kimbangiste. Si je n'abisso ya bon meseni ezali comment protéger la doctrine kimbangiste. C'est-à-dire doctrine na biso ndenge nini tokoki ko batela yango. Lingomba oyo batata ba maman toyebi ete papa Simon Kimbangu amonaki passe. Bamvola misatu bamoni pe passe. Tata Simon Kimbangu kianga nikino lelo azali konyokwama. Pasi wana ezali na bonzoto pe na molimo par rapport ya responsabilité oyo batikelaki ye et par rapport pe ya biso bana oyo ye azali ko encadrer parce que papa nyonso soki mwana etamboli ezali malamu te ekopesaka papa pasi. Yango biso tozali koteya ndenge touti koloba batata ba maman sujet na biso ezali toujours comment protéger la doctrine kimbangiste. Et pour le moment émission oyo ndenge tozali kosala yango toko s'adresser epai ya ba responsable ya ba mouvement association pe service tolingaki na moke to solola na ba papa na biso to solola na bandeko na biso ba yaya na biso pe baleki na biso oyo bazali na ba responsabilité na kati ya lingomba na ba mouvement association pe service oyo tokozala kana yango. Tango tozali koloba ba chef de mouvement ba responsable ya ba mouvement nde tolingaki tolobelana to sololana bango na mokomwa lelo à ce qui concerne les antivaleurs au sein de l'église kimbangiste. Si j'ai na biso ezali comment protéger la doctrine kimbangiste et cette fois-ci toponi to sololana ba chef de mouvement association pe service. Ba chef de mouvement association pe service otozali na yango na kati na lingomba ezali ba branche oyo tozali na yango na kati na lingomba pona kosunga mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani na ba responsabilité oyo tozali na yango na kati na lingomba. Mosala na biso mosala na bino ezali ya liboso kobatela bana ya papa Simon Kimbangu oyo tozali na bango na kati ya ba mouvement association pe service na kobatela oyo tozali kobatela bango ezali par rapport éducation na bango ezali na bango il faut ezala cadrer na idéologie pe na doctrine kimbongiste kobatela oyo tozali kobatela bandimi ya tata Simon Kimbangu na kati ya ba mouvement association pe service tozali na obligation ya côté ya bango ya côté ya bandimi pe ya kosala suivi par rapport ya mateya oyo tozali kopesa bango na kati na ba mouvement association pe service et yango mutu esalaka ete ba pasteur pe bazala na kimia yango pe mutu esalaka ete mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani azala na kimia. Tozali ko dénoncer ba antivaleur o biso tozali komona ete faiblesse ya ba antivaleur oyo ezali suite ya manque ya responsabilité oyo mokonzi ya bule azali kopesa epai na biso ba chef ya ba mouvement association pe service ezali ba antivaleur oyo tozali kolobela ezali suite ya manque ya suivi oyo ezali epai ya ba ndeko na biso ba chef ya ba mouvement association pe service na mosala oyo mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani apesi epai na biso. Toko déplorer quelques antivaleurs oyo ezali kofingisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani
oyo ezali kofingisa bino moko bambuta bachef ya bamouvement pe association oyo pe ezali kofingisa lingomba les anti-valeurs oyo ezali tout autour ya biso bandimi oyo tozali komona ete ezali kofingisa lingomba ezali kofingisa bapapa ezali kofingisa pe mokonzi ya bole. Cette fois-ci tojijaki bon tosolola na bachef ya bamouvement association pe service parce que responsabilité oyo epesameli biso ezali kaka ya kokongola mbongo te ezali pe ya koteya ya kobatela bapana. C'est-à-dire mutu ezali lokola président ya Ijiki azali na responsabilité monene lokola pasteur parce que mosala na ye ezali ya kokongola kaka mbongo te kasi mosala na ye pe ezali ya koteya kosala pe suivi ya koyeba mateya oyo tozali kopesa bandimi est-ce que bazali kosalela yango ou bien bazali kosalela yango ezali rôle na biso bachef ya bamouvement association pe service tango mokonzi ya bule apesi yo mosala ya encadrement ya bandimi na ye na mouvement moko to na groupe moko to na association moko to na service moko mosala oyo bapesi yo ezali kaka ya kokongola mbongo te ya kotanga kaka nombre ya bamembre to bandimi oyo ozali kokamba na groupe to association to mouvement oyo ozali kotambwisa te ezali pe mosala ya koteya ezali pe mosala ya koteya ezali pe mosala ya encadrement koyeba mayeyo ozali koteya est-ce que ezali kozwa esika epai ya bandimi ou bien ezali kozwa esika te. Lingomba na biso ezali na ba valeur moko très important ba valeur moko oyo ekosunga mokili. Lingomba na biso ezali na ba valeur moko oyo ekosalisa mokili. Mais soki biso ba chef de mouvement association pe service tosali suivi ya comportement ya bandimité oyo tozali kotambwisa na ba mouvement na biso pe association soki tosali suivi ya malamu te tokokende na oyo tozali kobenga yango désorientation ya œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. L'église de Kimbangiste ezali yo nangai oyo tobiangami bandimi tango tozali ko respecter makambo oyo ba papa bapesaki biso et ensemble ya biloko wana ensemble ya éducation wana nde ezali ko dégager oyo babengi yango kinkulu na biso c'est-à-dire église Kimbangiste parce que kosangana ya bato ezali esika ebele ba catholique basanganaka ba protestant basanganaka batu ya église de réveil basanganaka batu pe oyo babetaka ndembo batu oyo basalaka pe ba musique ya libanda basanganaka mais ce n'est pas ça qu'on peut dire c'est ça l'église c'est-à-dire église Kimbangiste en soi ezali ensemble ya enseignement oyo ba papa bapesaki biso oyo ba papa bateyaki biso et tango tozali kosalela yango nde tozali kobotisa mbuma wana bato bazali kotala balobi c'est ça la différence. Église Kimbangiste ezali kaka te toyaka kosangana tosalaka makambo ya ba désordre mabina ba makambo ebele tozwi makambo na libanda tokotisi yango na kati et puis tokomi koloba parce que tozali na temple parce que tozali kosangana nde tozali église Kimbangiste. Église Kimbangiste ezali enseignement oyo ba papa bapesaki biso soki tosimbi yango tosaleli yango yango mutu kosala identité na biso c'est-à-dire batata ba mama tolingi koloba nini esika wana ezali na makambo mingi oyo tozali komona bakonzi ya ba mouvement pe association na ba service oyo tozali na yango na kati na Lingomba bazali ko négliger yango ndakisa tozali koloba
Mokonzi ya Bule Tata Simon Kimbangu Kiangani alobi na biso met fois. Banvoila balobi na biso met fois. Biso bakimbangiste tobina kati. Yo zali chef ya mouvement. Association P Service. Tangu tozali komona ete yo zali kotambwisa bato. Mena mulongo ya défilé. Batu oyo zali kotambwisa bazali kobina. Batu oyo yo zali kotambwisa bazali kosala makambu oyo zali ko ridiculiser Lingomba. Yo motambwisi. Yo responsable. Est-ce que ozali kosunga papa ou bien ozali kosunga papa te? Parce que lelo tokoki kobanda koteya batu oyo bazali kobina, tokoki kobanda koteya batu oyo bazali kokotisa les anti-valeurs na kati ya Lingomba. Mais soki bizno ba responsable ya ba mouvement association P Service bosali suivi ya malamu te, makambu nyonso oyo biso tokobanda kosala ekozala na impact moko te. Yango lelo tolobaki tokosolola na ba chef ya ba mouvement association P Service. Musala na bino réellement ezali nini? Parce que tozali komona yango. Soki tozali na concert na kati ya Lingomba. Ba dirigeant oyo ba dirijaka. Ezala jeteki tozali koloba yango, makambo tozali koloba, ndenge tozali ko beta sete, tozali ko dénoncer les anti-valeurs. Les anti-valeurs ezali makambo nyonso oyo touti na mona libanda. Tokotisi yango na kati ya Lingomba, biso tozali koloba pona ko dénoncer yango de façon que changement et monana. Et pas ya mokonzi ya Bule Tata Simon Kimbangu Kiangani. Biso toyekoli na Lingomba ete soki Nzambe alobi likambo, ce qui veut dire likambo wana akangeli yango mutema, akangeli yango mutema, amoni ete solo na yango ekomi na ngbende na ye. Amoni eke ba passer basali mosala batei e likambo wana ekatisi ba plafond ekomi na ngbende ya mokonzi ya Bule. Ekomi solo na yango ekomi na kiti ya bonzambe. Yango Nzambe alobaka. E likambo oyo ya défilé ezali mabina te. Likambo pe oyo ya bandeko na biso oyo tango nyonso soki bazali ko diriger na ba concert. Tokotia pe quelques images ya ba concert na biso ndenge elekaka. Tango ba dirigeant bazali ko diriger na concert. Ezala concert ya Fliki, ezala Faki, Koreki, Jeteki, dirigeant ba mouvement nyonso association o tozalaka na yango na kati na Lingomba. Tango tosalaka concert, ba dirigeant oyo ba dirijaka na ba concert wana, comportement wana bazui yango wa. Comportement wana bazui yango wapi? Bakonzi ya ba mouvement association P Service soki bozali ko tolérer mabe, ce qui veut dire bino pe bozali mabe. C'est-à-dire muto yazali honnête, muto yazali sérieux na likambo ya Nzambe, mabe elekaka na miso na ete il faut abetela yango sete. Et tango bino bozali komona ete oyo likambo oyo euti wapi? Tango ekoti na Lingomba botiki yango esalemi lelo, esalemi lobi wana kuna bozali ko expect nini? Sima na yango bozali ko zela nini? Banani bakote na place na bino. Tango ezali concert ya Fliki eke ba dirigeant ya Fliki bazali ko ya kosala ba écantation liboso ya bakonzi na bango, liboso ya ba flûtiste et sous prétexte ya koloba ete tozali ko dirigeant a dirijaka ndenge wana. Ezali makambo o tozali ko kotisa. Mokonzi ya Bule Tata Simon Kimbangu Kiangani asi alobi na biso ete oyo tokotisaki tobimisa, oyo tobimisaki tozongisa. Posa na biso ezali nini? Posa na biso ezali crédibilité ya Lingomba na biso ezali na ba norme oyo ba papa batikaki. Mibeko bolingo misala. Kimbangisa sala kaboete, kimbangisa bina kate, kimbangisa makambo nyonso oyo ekoki ko désactiver biso.
na connexion spirituelle na tata nzambe to s'épargner na yango po tozala connecté tozala basantu liboso ya papa tokoki kobelelaka te ntango nyonso ete papa azali nzambe me misala na biso ezali ya bana na nzambe te tokoki kobelelaka te ntango nyonso ete papa azali nzambe me bizaleli na biso ezali ya bana na nzambe te c'est-à-dire posa na biso ezali lokola tozali na nzambe kati na biso et biso to se comporter digne pour nzambe na biso azwa lokumu pour lingoma na biso ezwa lokumu bizaleli ya ba dirigeant pendant ba concert ezali bizaleli euti wapi bakonzi ya ba mouvement association pe service tokobanda kosolola mikolo oyo ngai na bino poete totala makambo oyo ezali koyokisa lingomba soni totala yango ndenge nini tokoki kobongisa yango toutaki pe kolobela video ekolanda bokomona yango tolobelaki mpe likambo ya defile ezali mabina te ozali kotambwisa bato ozali kotambwisa bandimi ntango omoni ete bazali kobina meme na répétition okoki kopamela bango te meme na ngibone okoki kopamela bango te est-ce que miso na yo responsable ya mouvement association pe service miso na yo ezalaka ya kokufa ntango tomonaka bana ya jeteki babinaka miso na yo ezalaka ya kokufa ntango omonaka bana ya dirigant babinaka et miso na yo responsable ezalaka ya kokufa ntango omonaka bandeko na biso ya fliki bazali kobina c'est-à-dire responsabilité ezali ya biso ya kointerpeller bandimi oyo tozali kotambwisa na ba mouvement association pe service ete mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani apekisa mabina na kati na lingomba na biso. Voilà batata ba moment makambu oyo tolobaki ete tokobetila yango sete mikolo tokobanda kosala ba vidéo surtout à ce qui concerne les anti-valeurs. Tango zali kosala makambu na yo yeba yango ete bako filmer yo oko filmer biso tokozwa ba vidéo tokotia yango pona kotuka yo te kasi ezali à titre ya ba exemple ba vidéo ekolanda pona botala quelques comportements ya biso ba kimbangiste o ezali kofingisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani oyo pe ezali kofingisa lingomba na biso musala oyo bamvala bamonela ki passe yo na ngai tolingi kocholisa yango na mokili tolingi kobebisa yango likolo ya ba sentiment ya bonzoto likolo ya ba sentiment ba posa na biso touti na yango libanda toye kokotisa yango na kati ya lingomba ya molimo mosantu poete batu kalingomba oyo poete batu bafinga lingomba oyo batu baloba ete tokomi ndenge moko parce que bino pe bobinaka tokomi ndenge moko parce que bino pe botosaka lisusu mebeko te batata ba maman ezali ndenge wana te nde tokotambisa lingomba ya tata Simon Kimbangu Kiangani lingomba ya tata Simon Kimbangu oyo ezali kotambwisama na tata Simon Kimbangu Kiangani tolingaki lisusu tolobela likambo ya ba animation les animations oyo yemba makana ba chorale na ba mouvement association ba animation ezalaka ba inspiration oyo epesa maka sur place ba animation ebele ekomi tango tozali komata nkamba batu ba composer yango nzoka nde biso na kati na lingomba na biso to composer kate bo composer animation boyekolisi batu animation e bo imposer yango na kati ya lingomba lingomba ezali lingomba ya molimo ba chef ya ba mouvement association pe service botali la biso makambo wana likambo ya ba animation na kati ya lingomba tokomi ko créer ba animation tokomi ko créer makambo e makambo wana tokomi ko imposer yango na lingomba to bosani ete biso to composer ka banzembo te e ba animation mususu ekomi ko betama pe lokola na ba neti moi honneur moko boye pona mokonza bule makambo na biso bakimbangi sezali ba inspiration divine banzembo na biso ba papa bapekisa tokomaka te tokompozaka te po tokomisa yango sacré tokomisa yango na ba honneur botalela pe biso likambo wana ba chef ya ba mouvement association pe service tolobeli likambo ya ba animation défilé lipe lisusu likambo ya ba dirigeant oyo ba dirigeaka na ba concert batata ba maman bo tenir biso rigueur te biso tozali kosala kaka musala na biso ya kokengela parce que nous étions tozalaki formés na lingomba oyo et na tangu oyo tokoki kolinga te batata ba maman tokomisa lingomba oyo lokola wenze tokomisa lingomba oyo lokola
makambo o ezali ko salema na libanda wana batata ba maman nde ezali ko pesa biso mosala ya koloba ete toteya ba responsable ya ba mouvement association pe service responsabilité ezali ya bino soki réellement botiamaki na esika wana po bopesa mokonzi abule maboko toteya bana o tozali ko encadrer et tosala pe suivi ya mateya oyo tozali koteya parce que tokoki koyaka kate tango nyonso tobina kate après okena ndako lali lobi omoni mwana bini mais olobi eloko te non c'est-à-dire suivi oyo il faut ezala accompagner na ba sanction po ete epesa bato mayele ngai soki na bini lelo eke bakonzi na ngai ya mouvement babengi nga bayebisi ngai ete papa defilaki tomonaki yango clair ete vraiment tolingi biloko wana te soki tomoni yango lisusu okozwa suspension je crois que ekozala manière ya ko changer et biso bakimbongi c'est par rapport ya ba comportement o tozali kolokota na libanda tozali kokotisa yango na kati na lingomba oyo nyonso azali na posa ya kopesa mokonzi abule maboko azali obligé ya kosala suivi ya bana oyo azali kotambwisa ya bandimi oyo azali kotambwisa po ete bizaleli na bango ezala dune liboso ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kyanga bakonzi nyonso ya ba mouvement association pe service ba oyo bazali ko comprendre message na biso coup de chapeau na musala bozali kosala et tozali kosenga yango ete suivi ezala makasi parce que bizaleli ya satana na kati ya lingomba ezali koya na vitesse moko pona ko dominer enseignement nyonso oyo ba papa bateyaki biso na kati na lingomba topesa na maboko po tosunga lingomba tosunga mokonzi abule par rapport ya éducation oyo biso tozwaki na kati na lingomba bateyaki biso po biso pe toteya